oyo il faut na postuler kaka po na bandalungwa po bandalungwa na biso oyo en tout cas bato bazo négliger yango. Okay. Bandalungwa bako négliger yango bongo te. Moni na deje bato bako mo négliger bandalungwa ba foule komi partout ba caniveau bouché ba chômeur ba leki na bandalungwa biso tango to kola na ba dede amuli mendicité zalaki te lelo ki mendicité komi tina niveau ya ki greco okotambola na bandalungwa te sans que au vivre babiloko wana na lobi ngai na postuler na provincial po naza na posa na travailler na base na ngai oyo eza bandalungwa commune na biso. Commune na biso eza vraiment négligé. Eza commune oyo evandisa ba notable ya Congo. Bavanda awa. Tous les notables ya RDC bavanda awa. Mobutu, paix à son âme, le président le plus célèbre avanda la commune oyo. Kasavubu azala lupango na commune oyo. Kengo Wadondo poye azala na première république hein. Kengo Wadondo banda ko travailler azala na 26 ans. 26 ans. Ti lelo a travailler à kaka. Avant na commune oyo. Lumumba azana ndako na commune oyo. Adula yango soko talipe ba quartier na biso belé mingi ya commune oyo ezala ba kombo na bango. Kasavubu azala quartier awa na Bandal. Nani Lumumba. Soki tokei susu Adula. Soki tokei siko na composition Kinshasa. Ba umbu na ba teke. Yango balobaka teke umbu. Ba umbu sikoyo bazwa 23 communes. Commune le 23 communes Tinantsele. Eza parti ya ba umbu. Ba teke bazwa kaka maluku na kende ti ba plateau de ba teke kuna. Donc ti toza na kati ya mabele awa eza mabele ya ba umbu. Alors na mabele ya ba umbu place biso tovandi mukonzi ezalaka Koko Lungwel. Lungwel nde mutu mukonzi ya mabele oyo ya les 23 communes. Na kozala mukonzi na ye bakunda ye tango kufa bakunda ye na commune na biso Bandalungwa. Cimetière nezala à côté ya église ACK. Église pasteur Mukuna. Ya pasteur Mukuna, cimetière ne tombe nezala kawana. Koko Lungwel. Nde yango ebota commune ya Lingwala. En fait commune ya Lingwala ezala kombo na ye. Lungwel. Mundele nde mutazali ko prononcer yango te nde bima Lingwala. En principe eza Lungwel. Bandalungwa. En principe eza Banalungwel. Banalungwel. Vous comprenez? Banalungwel de mutu et ça là que babenga yango Bandalungwa. Nazana FCC. Okay. Nazana FCC mwana aboya ndau na bangote ata papa na yaza koka ata papa na yaza aveugle. Ondima papa na yi. Papa na onda. Ba oyo bayoka soni papa na ngai eza Baati Lukwebo. Okay. Papa na ngai. Azana FCC. Sponsor officiel BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouvert 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de tente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalungwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440. BM Hotel, Bernadette Massé.
Cette émission est sponsorisée par Papy Leroy. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Une journée pour entrer dans la présence de Dieu. Une journée pour expérimenter l'amour de Christ. Une journée pour fortifier notre foi et ramener l'espoir. Une journée d'adoration et de prière. Un rendez-vous exceptionnel avec le Seigneur à ne pas manquer. Jesus is wow. Notre souhait est réellement de se soutenir, de montrer cet amour les uns les autres. Oui, de chercher la face de Dieu les uns les autres. C'est pour cela. Venez-vous tous nombreux le 2 février. Je pense que vous n'allez pas être déçus. Mbote mingi na bino bandeko balandi ya Congo mokili na ebike bozali ebele partout dans le monde boto landa biso à travers site na bino ya makasi Congo mokili na esaka bino bandeko balandi to sala ra makambo eligara na kati ya mokili po to vivre na kati ya mokili yango to ko échapper mambezo de na kati ya mokili te na caméra toza na van mwana yenda sali ke bozo ba image kitoko bena bandako na bino na montage toza na sim cecile yenda a remonter ba image bo na tout à l'heure awa pour ça la biso bien. Merci na ba internaute nyo surtout botela biso partout dans le monde. Merci pour la confiance au pesi Nadège Ibwakungu. Moi amsa na bino boye bien que qui ne za ressources ya maramunyo surtout. Na moment où botela biso boye bi que toza pendant période de campagne donc élection toza dit mboka na biso ezali organiser ba élection. Ba élection on a déjà basi balance qui déjà campagne donc député, président na kwenaye abaenda ko sa musana ya campagne lelo esalinga plaisir koyamba moko ya ba journaliste oyo asala musana ya kitoko na mboka oyo bato tout bazala d'accord et sengonange ezali po azokota parlement donc tant okota parlement biso ba journaliste tozo za solution na ba problème na biso toyambi honorable Tony Ndala Show Baron ndipso bien araé donc numéro 9 il a postulé na Bandalungwa kini na niveau provincial c'est-à-dire tiki ba potana na national ya na provincial yango toyambi poto sura to ba idée na ye ezanini par rapport ya député ya candidature na na députation mbote na yo Tony Shondala. Bonsoir Nadège Ibwakungu. Nada. Ok. Nalingi na yeba pourquoi olingi okoma député na mboka oyo se kufi na mo makasi boye. Kasi po se kufi yango na linga koma député po to kolinga te mboka na biso kufa kaka po ya mboka na biso. To botama na Congo to senga nzambe te abotisisa biso na Congo. Nzambe yemoko na volonté na ye na bonjambe na ye aloba Tony Congo poso nzamba tunanga na ngana di mana nzambe Australie mais na bonjambe na ye alobi no Congo po ceux qui ezana ba pays onga na linga na mokili eza Australie na Canada sikoyo nzamba tindanga kuna te po na yeba pe ba pays wana po na botama alors nzambe asala ke na botama na Congo sikoyo na boya Congo po na nini comme makambo eza ko marcher te comme ndenge yo lobi mboka eza kokufa alors to bongisa mboka na biso. OK. Tomoni batu basopani na national yo kimi na provincial. Na kimi te.
Oui, na eza kokima te na ye pe te naza na provincial. Voilà, koto bavoix po provincial esenga bavoix moke national esenga bavoix ebele. Non, ce n'est même pas ça le problème. Le problème est ma vocation. Eza ma vocation. Vocation nanga Tony Ndala. Souci nanga eza d'abord municipalité nangai. Et pas wapi nga na botami et pas o nga na koleli et pas wapi o ngai na monike mboka na ngai village na ngai Bandalungwa. Parce que moi je suis de Bandalungwa. Na kokite na kende nazala ou bien na kende na postuler na commune à Gombe ou bien commune à Kishasa. Attention na vana na Gombe, attention na vana na Kishasa, attention na vana na Ipen na Delvaux na Makal tout nini wana na kokite kokende ko postuler na commune wana pona biba ba entrer na ba sortie ya commune wana te. Ngai Bandalungwa ndi mboka na ngai natali na bi non conviction na ngai vocation na ngai o eza kotinda ngai na makambo oyo il faut na postuler kaka pona Bandalungwa po Bandalungwa na biso oyo en tout cas bato bazo négliger ngo. Bandalungwa bako négliger ngo bongo te moni na deje bato bako mo négliger Bandalungwa ba foule komi partout ba caniveau bouché ba chômeur ba leki na Bandalungwa biso tangu to kola na ba dede amuli mendicité zalaki te lelo ki mendicité komi tina niveau ya ki greco okotambola na Bandalungwa te sans que au vivre babiloko wana. Alors biso moko bana Bandalungwa to telema bato o bazo utaka ba bisika bazo yaka bazui bavoi na Bandalungwa après ba négliger ba kei na bango tango kokoma ta ba élection ba ye bazongi bandal ba yo la batia ba banderole au papa social au papa n'importe quoi papa di tatako. Vision des années pour la commune à Bandal. Kasi vision nanga makam nazolo ba yango te. Vision nanga eza ke Bandalungwa doit changer. Bandalungwa doit revêtir sa nouvelle robe. Bandalungwa faut changer. Makambo eze belé na rolo bango na TVT po bato bakolanda ngai bako tricher. Bako zwa discours na ngai bako mi koloba loba yango. Et comme neti mam na bango na ebi ke makambo ko changer awa makambo ko changer. Mam na ngai vision na ngai na bona nga kolo na boy na nga koloba yango mais bana bandal bango ba ebi que Tony Ndala aza parce que déjà c'est le numéro 9 qui bat record à Bandalungwa. Bazate bamsu ba kimi na baselembao bamsu batie tantôt plutôt Funa na Bandal banini bamsusu bavota bango na Bandal bakenda na bango baluki babimisa ba dauphin na bango na Bandal awa mais ba dauphin na bino baza bandakala. Tony Shondala toza pe na kati ya Bandal na fief na yo. Bandal e comment na perte makasi ya éducation. Projet na yo eza nini? Commune nyonso na Kinshasa ba ville nyonso na ba province nyonso na Congo eza na perte ya éducation. Perte ya éducation na eza dû na makambo ebele. Eza dû na makambo ebele, notamment ba chic classe bana bazotanga bien te ba bourse eza te ba parents baza na ba salaire o ezo ko futa ko subvenir na ba besoin ya ba famille na bango te ezo sala ke ba maman nde bakomi ko lesa mabota bakomi ko teka ko luka ko se débrouiller par-ci par-là ko teka banini pour ba famille nini. Alors bana kovandaka na parler même na poto lelo pe ezape danger. Quand les choses ne marchent pas, il y a toujours ce genre de problème. C'est-à-dire, en français on dit le ventre affamé n'a point d'oreille. Alors pour pallier, pour éradiquer cette histoire, ces problèmes, il faudra amener de l'émergence, de l'emploi, savoir considérer la population,
misale kota na kati ya ba base biso problème na biso nde oyo na lobby ngai na postuler na provincial po naza na posa na travailler na base na ngai oyo eza Bandalungwa commune na biso eza vraiment négligé eza commune oyo evandisa ba notable ya Congo bavanda awa tous les notables ya RDC bavanda awa Mobutu paix à son âme le président le plus célèbre avanda la commune oyo Kasavubu azala lupango na commune oyo Kengo Wadondo poye azala na première république Kengo Wadondo banda ko travailler azala na 26 ans 26 ans ti lelo a travailler à kaka avant na commune oyo Lumumba azana ndako na commune oyo Adula yango soko talipe ba quartier na biso belé mingi ya commune oyo ezana ba kombo na bango Kasavubu azana quartier awa na Bandal nani Lumumba soki tokei susu Adula baza ba premier dignitaire ya mboka oyo ya RDC bazala habitant ya commune oyo ata avanda 2 jours ata nini mais azana ndako na ye awa na Bandalungwa mais lelo commune oyo ekoma négligé esalaka biso pasi mingi esalaka biso pasi mais tambola kende libanda ya Congo okoyeba bakotuna yo commune ya Bandalungwa o comprendre que Bandal ya commune moko danger et bana monde entier place nyoso o baeba commune na baeba RDC baeba pe commune na Bandalungwa donc Nadej Bandalungwa oyo il faut tozongisa yango tozongisa yango tozongisa vraiment valeur parce que esa commune oyo esa la commune la plus culturelle ya RDC soki osali ba investigation na yo ba enquête pourquoi comprendre que artistes même les artistes nyonso ata wuti commune na bango abimika commune na bango il faut y revenir na Bandal passage obligé pour esala ye après akei soki wapi biso tanto kola babana bazauta ba ma campagne bazouta ba gombe bazoya ko luka ko créer ba relation na biso pour boaba na Bandal baza koya ko luka ko créer ba relation na biso pe tozo solola na bango bana Bandal à l'époque Bandalungwa même Congolo Mobutu azakoya na Bandal trop il fréquentait trop Bandalungwa mais azovana na Bandal te bana Mobutu belé bazako fréquenter Bandal bana ba konzi belé bazako fréquenter Bandal po Bandal ezana moi loko moko boye et loko ngo to éviter sur les akaka Koko Lungwel parce que c'est lui le père le chef coutumier pour Kinshasa composition Kinshasa eza baumbu na bateke soki to kesiko na composition Kinshasa baumbu na bateke yango balobaka teke humbu baumbu sikoyo bazwa 23 communes commune le 23 communes tina ntsele eza parti ya baumbu bateke bazwa kaka maluku na kende ti ba plateau de bateke kuna donc ti toza na kati ya mabele awa eza mabele ya baumbu alors na mabele ya baumbu place biso tovandi mukonzi ezalaka Koko Lungwel nde mutu mukonzi ya mabele oyo ya les 23 communes na kozala mukonzi na ye bakunda ye tango akufa bakunda ye na commune na biso Bandalungwa cimetière nezala à côté ya église ACK église ya pasteur Mukuna cimetière ne tombe nezala kawana Koko Lungwel nde yango ebota commune ya Lingwala
En fait, commune à Lingwal, c'est la combo naïe. Lingwal. Mundeli nde mutazai ko prononcer en côté debima Lingwala. En principe, c'est Lungwel. Banda Lungwa. En principe, c'est Bana Lungwel. Bana Lungwel. Vous comprenez? Bana Lungwel de Moutou et ça là que Babengango Banda Lungwa. Ok. Banda Lungwa et Botama le 8 décembre 1955. Nde Mundele a eu initiative ya la commune Oyo. Le 8 décembre, Max Ord Nde Mundele wana Oyo a eu initiative ya la commune Oyo. Banda construction ya commune Oyo. Na 8 décembre na rond-point Beverly, déplace monument na ezalaki avec le temps tout ça et Bukana tout ça va Buka yango ce qui peut komara et l'embarrasso nini et Bukana monument ya Max Ord. Yende mutu azwaka nini a inauguraka construction ya commune Oyo. Bana Lungwel Banda Lungwa. Ok. Lingwala Lungwel commune nae. Voilà. Okay. Merci beaucoup Tony Shondala, honorable Ndengo Fungoli Libiso Susu, bêtis-moi histoire à Banda Lungwa et ça li bien ebi que partout dans le monde na connaissance tout ya monde bana bandal bazalara. Na provincial ya Banda Lungwa place ezaka moko sur les 46 hein, voilà. Merci beaucoup sur 46 candidats. Place ezaka moko. Pour mon chance na yo ils a combien Mama dozana na classe 46 kuto muke hein pour nga na tangi na 5 anciens awa EPD Bandal. OK. Na classe na biso tozaza la R moko ka 58 62 bana classe mais les premiers à la kaka. Alors na 46 wana les premiers ozala. Les premiers wana nde mutu a ozala élu. Possible à la 3. Les 3 premiers barozala élus bakei mais le col les a kaya premier par le but à mutu moko ozala premier 46 moko nde mutu bima mutu ozala premier nde mutu ozala élu toza 46 nde rotuni motuna na yo. Alors na 46 wana totanga ba classe na ba classe toza ba 56 ba 62 mais le premier à Zabozala toujours. Naka Oyo. Le premier à Rosala toujours. Ibo Akozola Nanga. Très bien. Le premier Ako. Akozala. Voilà, Akozala. Le premier on a Sikoyo. Bon, na minute Oyo. Na minute Oyo. Na Oloba. Bana Bandal Baotala Ngai. Baotala Ngai de partout dans le monde. Même Francis Kalombo Pazotala. Dede Amouli Azotala. Na loba susu banani ba jipen kabongo bana bandal bazotala ba fali pupa dikap bana bandal ba irsil pechanga bana bandal bazotala bango tout ba yebi que le premier mutazo mené azo mené isa Tony Ndala. OK. Le numéro 9 hein parce que na otambola na nzela non mona no kutana na bangoti ngamona mituna ba candidat yango ngakuda linga to bando sala ba duel to bando sala ba affrontement to kutani pe boye ata pa mami katale ya boye to kutani pe boye pa to betani pe bokatani betani pe moko ya bitumba te hein ya bitumba te mais ba duel moko ya ba force. OK. Hein ba force ba force pour ba mususu awa bakima ba mususu ba okima ba mususu akila Tony Zawana akimi na ba nationaux ba okima nga mnana nga candidat provincial siko bino ba candidat nationaux bozo kimanga pourquoi why not tala nazo biso le remoko hein les gens confondent les choses kozala célèbre eza kozala politicien te. Quand c'est la politique, ils ont conviction, ils ont vocation.
ils ont dit mutake couvent mutalobi ngai sacerdoce na komi na nganga nzambe eza maramususu c'est dans le sang c'est pas les sentiments eza makambo ya je sais pas si tu me comprends donc makambo ya masse équité représenter tout un peuple c'est pas la blague yo to tamboli na okaka mwa mukelelo omoni etamboli nde to tamboli façon nini naza ko maîtriser peuple ata baye na nguma ya ndenge nini naza ko maîtriser bango. C'est ça un leader. Leader aza teke pour olekaka na TV pour batala na TV yango naza ko ebisa ba peuple ba voter na buzoba te ba voter bat oyo ba frontaka bango bat o ba vandaka na bango bat o ba kitaka bango moko ezate bat o batindi bat ata tindeli bino ba millions mais c'est mieux bo voter mutu oyo azana facilité ya kokoma ata bo vandaka na fulu akomi tina fulu place bo vandaka wana akoma ezape ya mbala moko te akomaka régulièrement bo mesana komona mona ye bato abongo nde fo bo voter mutu te parce que bo mona ke na TV non car nde bo mona ke na TV bo monsieur bo voter bo continuer ka komona ka epeka na TV akokita te akoyeba problème na bino te. Ok, merci beaucoup Tony Shondala. Bon, mais ça m'a mis honorable. Donc, tu es besoin de tu vas la biso, tu vas voter bino a éviter Moussa député zanine. Nga naza mwana moamba. Maintenant mona ba député mususu. Pendant campagne nae et bembe mo ekufi kuna mutu mo akufi aya kundi. Au mona kabeli batu ba polo. Apesi mo ba 3000 francs. Batu ba meli ba jus. Nina yeba musala ya député ezanini. Ba polo to lata inzuluka ba 3000 francs to zwa esila ba jito mela esila to vota bango lelo ba vanda wana to mona eloko moko te changement ezate ba tumi ba comprendre te bando ya aye bo to mona ba député mususu aye asali campagne na ye tanga kei na ye abimi déjà comme élu au mona arozonga suna base te to base ba mona ke souste 5 ans ba mona kete to mona ke pe kuna te aolobela biso monso boya te alobaka te azwaka chikone à côté na poche oko expliquer bato ba otala biso bato ba voter ba ba musala ya député eza nini Nadej poto ke na mukuse eza ko légiférer légiférer en définition veut dire créer des lois. Musala les députés angwana créer des lois mais aussi faire les suivis pour les applications de ces lois qui sont votées. Suivi on osala na nini na temps ya période temps au balbengaka comment on appelle vacances parlementaires. Na vacances parlementaires au kiti na base na yo moko yo tala ba applicabilité ya ba loi oyo bo vota na parlement. La loi obo initia na parlement mais chose qui ne se fait pas vraiment en bonne et due forme dans notre pays. Entre parenthèses, le député ne s'arrête pas seulement là. Étant élu du peuple, un député peut aller au-delà. Expliquez-vous. Voilà. Il peut aller au-delà. Dans quel sens? Ba peuple oyo ba voter yo molobeli na bango obi pona nini moko bato nyonso bakoma kotala kaka pasi président pasi Joseph pasi les chefs de l'État pasi Raïs parce que bato nyonso à tous les secteurs bazo sa misala bango convenablement te. Le bourgmestre est là, il fait pas bien son travail. L'élu de la circonscription ne fait pas bien son travail. Au Mathieu Mati, bazo salam salam bango bien te, nyo se charge et zo comme pas chef de l'État. Or, makam nyo se la chef de l'État te. Makam nyo se kota la chef de l'État te. Netinaka oyo na lobby, le député peut
aller au-delà. Les députés, en tant qu'élu du peuple, un élu du peuple, il peut engager sa circonscription en signant des accords et des partenariats pour l'émergence de sa commune, de sa circonscription, excusez-moi. Bon, je parle plus de commune parce que je suis provincial dans la commune de Bandalungwa. Mais l'élu d'une circonscription donnée a, en fait, pas le droit, mais il peut aussi engager sa commune à créer un emploi, à jouer un partenariat moroboé nini. Ils ont dépend de ma vision. À jouer un partenariat à signer un contrat moroboé. Le contrat va permettre à ça la moi biloko moroboé na commune na yé pour la émergence de la commune. Ngai na sala musala wana. Hein? Je suis pour le dire directeur marketing et à Télé 50. Okay. Alors, na musala na sala na yebi comment négocier un partenariat. Comme je le fais à Télé 50 et je le fais très bien, je souhaite le faire pour ma commune et je veux le faire très bien, trop bien même. Okay. Parce que là-bas, je ne suis pas élu. Ici, je vais porter le brassard d'un élu du peuple, élu de Bandalungwa. Alors, je pense que ce brassard-là va me permettre de voyager, de circuler même le monde. Même ici au Congo, il y a déjà des entreprises que j'ai contactées pour trouver des solutions à certains problèmes qui rongent Bandalungwa. Et on va trouver les solutions. Ok. Merci beaucoup. Nous sommes toujours dans la continuité des solutions. Plus. Merci beaucoup, honorable Ndala, bien parlé. Nengaye Basiko. Lelo, honorable, au commune à parlement. Bah, voter au commune à parlement. Évolution, ils ont l'endégni pour un biso journaliste. Pour les journalistes, moi, qui représentait la jeunesse à surtout. Na bandal a eza ba jeunesse belé ba vanda na bandal quand le ba musicien ba yaka auti na em suchango auti lemba auti kasavu mais fois ya na bandal il y a beaucoup de journalistes wa botama pena côté mususu mais a kolipe côté mususu mais si ça vient na bandala évolution eza ndeni pona musana pour vraiment ba il faut qu'on se le dise tout ça là musala vraiment bien ti eza ma mso lingo sala bo banga so na bina lo baboye côté ba kangela na porte. Si on a bien ça là, sous papier mon chapeau mon pour une partie qui gagne côté au quand il en apporte. Tout ça on a biso bien té. Bazo permettre tout ça on ça la bien té. Le loyo ba tu ba pousser yo. Na ba jeunesse ba na banda la ba voter yo pose à la olobe la biso kuna. Évolution on ça na biso ezandeni. Na contexte OK nango wana na noté. Et le quoi liboso na oyo follow ba parce que j'ai commencé le média depuis 1997. Tilelo, tout en 2018. Donc, c'est-à-dire, on a sali 21 ans de carrière. Je n'ai pas commencé en tant que présentateur télé, parce que j'adorais la radio, moi. J'adorais la radio. Et raison pour laquelle j'ai dû travailler ma voix. À la radio, on m'appelait l'homme à la voix digitale. J'ai travaillé à la radio. J'ai fait mon stage à Raga FM à l'époque. Dans ma début à Raga FM. Et dans Lubumbashi, j'ai vu que la condition de vie, la condition surtout. Moi j'aimerais d'abord avant d'arriver à ce niveau-là, faudrait d'abord changer, améliorer la condition de vie des journalistes. Un journaliste est comparé à un ministre.
Un journaliste est comparé à un dignitaire. Mais actuellement, dans notre pays, le journaliste est nul. Nul, pourquoi? Il n'est pas considéré dans sa chaîne où il travaille. Pas considéré comment? Il a un salaire maigre. Hein? Il y a certains qui n'ont même pas de salaire. Vous imaginez? Et journaliste a commis qu'au vivre na matolo. Mabé. Est-ce que que nga vraiment na sala loko na te matolo. Na carrière na ngai na sala matolo te. Na ndima na nga ko kemba mais na beta matolo te. À moins que yo moko ozwa okabelanga ke nga mana yeboy na beti tol rien na tkala sala ngote. Parce que je voulais donner de la valeur à mon travail. Mais ils en ont battu oyo bango ba mi benga ba toliste. Yimozo bangana grand toliste ba musukutu ba côté la ngo ba maison pour abanda ko tolé soit betio oningani ba mo libérer. On comprendre. Donc ils ont ba anti-valeur au écota dans métier yango zo sala ba tu ba respecta kali susu ba journaliste te. Ba tu ba comment komona biso neti ba tu moko boye tina te. Ba comment ko généraliser ba mona neti tout journaliste aza muta matolo. Ngana kemba na vie hein. Na ndima na ngana tambola na ngama makolo tangu na kemba mais na robeta tolte et puis na habité. Bamsou bazobenga nga orgueilleux. Garçon na orgueilleux. Apusa na pemena batute tout ça. Alors, na parlement ekosenga to rappeler ces sacs musala na ye. Ekosenga to rappeler pe UNPC musala na ye. C'est ça que na parlement, na plutôt c'est ça que na UNPC. Bakoki kosa la commission moko boye. De suivi na ba chaîne. Bakoki pe kosangana na oyo nini. Oyo talaka ba travailleurs. Union nationale des travailleurs du Congo. Sangani bango misato balandela parce que écoutez s'il vous plaît mutu asilisi humanité accueilli université pour atanga journalisme atanga communication asilisi classe na ye ba parents na ba nyoko mi batangisi ye akende ko sala musala moko boye pour abana musala wana pour asala bafutaka ete akomi ko tolé akomi ko nini ikoti anti-valeur na kati ya société, ikoti anti-valeur na kati ya métier. Allez, et bomi musala. Et le journaliste qui est censé informer, détendre et divertir la population a commis mutu ya ba cop ba coterie mutu a commis mutu ya batu. Pour se retrouver surtout internet journaliste ya Fali Poupa journaliste ya Ferregola journaliste ya Kofi Olomide journaliste ya Kofi Olomide journaliste ya Kingandi ezoboma presse journaliste va comme na kofinga ozui vraiment un journaliste tout à la rappel dans nos petits na déontologie vraiment aussi bi micro na yo na caméra otie au bandi ko finga. Voyez-vous ça? C'est pas normal. Ces histoires doivent s'arrêter. Donc il faut tout éradiquer en gros. Comment yo journaliste tu prends tout ton temps au bandi na caméra na yo parce que un leader X a foutara yo au
obandi au finga leader Y parce que yo leader no za danger tout ça ils ont photo tika yango tango campagne bandaki tomonaki ba banderole ya Tony Shondala et Mati Tony Cho a fait photo koto tomoni Emmanuel Chadari a fait photo koto to ko mona mbala moko changer po on azala ngo tchelongi ya professeur Bahati Lukwebo te oza ya yo moko ba banderole mso Mati si tomoni yo na professeur Bahati Lukwebo to éviter confusion ana eza confusion te non pas Chadari yo longwa ke non eza confusion te et pas Bahati Lukwebo to bazaka bango moko bango eza confusion te ba banderole wana nyoso mibale et mata kutu na campagne te et bata na pré-campagne et mata na pré-campagne so tali yango au mona place ba komi voter te au mona place ba tie numéro ya nini te candidat te donc ezaki biloko pré-campagne na koma kaka bandalongwa coup sur coup avec Tony Ndala les barons coup sur coup na tie ngai na tie Chadar Emmanuel Ramazani RS oyo azape mwana mboka na salam deuxième na tia ngai na tie na autorité morale na ngai le professeur Bahati Lukwebo que je respecte énormément mon parrain na makambo. Alors tango mususu oyo Mati batie ngai na papa Molière wana lobi yango te non na si te yo lobi te yango nazo loba te batie ngai na papa Molière po ba pano pezo mata OK pour nous créer visibilité problème eza boye naza na FCC OK naza na FCC mwana aboya ndau na bango te ata papa na yaza koka ata papa na yaza aveugle ondima papa na ye papa na onda ba oyo bayokaka soni papa na ngai eza Bahati Lukwebo OK papa na ngai aza na FCC ouais batu na apprécier na mboka na biso eza neti Lumumba akufa jeune mais si les autres monde a sorti photo Lumumba neti koko moi neti mkolo mais akufa jeune il n'avait même pas 35 ans Batuneti ba Lumumba il a lutté il s'est battu pour ce pays Batuneti ba Mobutu na après Sarabango c'est des gens qui ont contribué pour l'émergence de ce pays Moutounio ça a une erreur mais il faut total plus ba qualité même Lumumba pèse une erreur tout le monde a des erreurs mais je les apprécie par rapport à leur qualité Papa Kengo Adondo je l'apprécie Mouzé Kabila je l'apprécie Étienne Tshisekedi wa Mulumba paix à son âme également je l'apprécie Moïse Tchombe c'est des gens qui ont contribué pour Namboka Oyo et Zala assis Joseph Kabila il s'est battu corps, âme et esprit il a sacrifié sa jeunesse où ça là non talaka azo beaucoup dina 29 ans 29 ans on a vraiment 29 ans à 29 ans est-ce que ata moi na moko 29 ans beaucoup pesa ta à gérer immeuble ata la famille na bango beaucoup pesa à gérer immeuble à 29 ans gérer ta immeuble oyo baroboya mais Joseph Kabila à 29 ans il a su gérer toute une nation toute une république comme la RDC c'est pas facile en tout cas je vous dis même gérer une commune comme Bandalungwa Oyo tozo mona kutu bourgmestre Bandalungwa akoka kutu ta communauté il a quel âge Antolongangi natangi kombote na lobi bourgmestre comment le Antolongangi voilà soko tangi komo na yo otangi komo nga tangi kombote na bi mais le bourgmestre ya commune Oyo azoko kata ko gérer commune Oyo te azana âge ni ce que balobi moi na 29 ans ba pesa ta Bandalungwa o nani yango olinga. Merci beaucoup Boyo Kindenge honorable Tony Shondala
à lobby donc bukanga mingi numéro 9 na yebi que même na kina bat bakota pa na mode internet mingi bala numéro 9 ya Bandalungwa. Numéro 9 ya Bandalungwa donc pour mutako bunga pe numéro 9 on a qui a funa mais numéro 9 ya Bandalungwa donc bana nyoso ya Bandalungwa candidat na bino yeyo candidat na bino oyo place espoir na bino il faut vendre yeyo et belé ba olanda ngai ba yebi et belé bazolanda nga ba yebi. Je n'ai pas dit que tout le monde a voté ngai pour na que ba mususu ba voter na ba mususu ezala ngo bongo même Yesu Christu o aza mwana nzambe batu nyonso bandimaka ete mais ebele ba yebi que candidat na bango eza ngai. Et puis ngai nde mutu naza le premier na minute oyo na sondage naza le premier na Bandalungwa j'étais alors vous pesanga confiance pour la déçu te so nga na décevoir bino nga mona oloba bozwa nga bo bakinga vraiment na poto moko ata la commune bo fiakoli nga fimbu vraiment Zakari Bababa c'est mon aîné que je respecte beaucoup ye asengi na ye pardon abe akokite mais ngai na kosenga pardon wana te po ngai na kosala soki na sali wana tende olena senga bino pardon ka pamba obeta nga fimbu mami katale akata bango na mingongo aza témoin donc commentaire en solete. Merci beaucoup honorable les qui PTT ko zoyo falo kitana ba base okuta na bango so na bango ba comprendre vision na bana bandel bazana kina o ba kenda libanda mboka ba comprendre. Merci beaucoup bana bandel surtout ba kenda tant bando zonga bando sepela banda sepela po bandal na biso ba master na nga ba bona yoji to kola na bango ensemble ba masse bele ba kenda ba poto mais mon ami intime mon ami d'enfance bona yoji ayebi ndenge to kola yazo tanga na Joël tanga na tanga na 5 Cassien Bandalungwa na biso ndenge zalaka. Okay. Merci beaucoup honorable Ndala bo mesano bengaye bongo pour te revoter. Donc merci beaucoup nanengo accordé biso interview et ça biso bien binos tout botali biso na habité honorable vous allez kambo baksa na pesi mbote na ceinture na ngai directeur de campagne Dédé Amouli secrétaire il y a gestion à Masolo, leader Osako, Mwana Mombitiri, Dirkab, directeur de cabinet Marlon Kachamou, na bureau Mubimba, Katalea, la fleur colombienne, Valérie Muzinga, Toukin. Mon solo na pesi ba président ya ba quartier nyonso parce que ba base nangeza ba quartier tout kan kokolo na pesi kan kokolo kuna kutu muta meka kutu te po kan kokolo kuna muta meka te kuna za mabele na ngana mwana soda ya solo mwana soda vraiment kan kokolo kuna za mabele na nga ba mama nanga bazakuna ba mama Kapi Béatrice ba mama nana bazakuna ba mama bele ba mama Marie-Jeanne ba mama baze bele kuna na kankokolo o baza ko soutenir Tony Ndala mwana bango balobi il faut vendre place wana na pesi mama Marie Isaya waza mokonzi ya ba mama na Bisengo mama Lelo mokonzi ya ba mama ya Bandalungwa na pesi mama Gloria Kapinga na Adula 2 ve Didier Muzinga ye aza na quartier Lingwala quartier na biso na pesi ba mama Vero bango nyonso ba pesi ba mbote ba mama na Christiana na papa na Christiana ba pasteur nyonso baza ko soutenir ngai ba o baza sima na ngai équipe za munene so na bina bandotanga ba kombo merci do na bosani opete merci do bazé belé na pesi bino nyonso bana Bandalungwa mbote to tombo la commune na biso eza la capitale ya Kinshasa commune na biso
ezana makoki ya kokoma capitale ya Kinshasa. Quand on parle de Kinshasa, on voit Bandalungwa aussi.